tozo teka lelo so na ke na kosoma biloko prix mususu na teki ta on a kozonga sur prix mususu finalement na comprendre te mboka ngoso yezo kende wapi na comprendre te so mbongo dollar chaque jour ils ont mat chaque jour ils ont mat na to monate ko bana tata biso mo butu ti le dans to monate en tout cas penza très trop to lembi so ba te kambo to kabola ba te kambo ngo to kabola kambo to lembi j'en ai assez. Comment expliquer expliquer que le budget ils a 16 milliards sur réserve des charges soit disant 4 milliards mais dès qu'on a ambition on a marre. Comment ça fait il na moko mobimbo so melo on est tout temps na 15 000 lobo comme moko 21 000 vraiment bato ba benga ba petit peuple za biso ba oyo toujours se retrouver de l'autre côté na habité depuis ngai na bota matina comme kolobo maliboso na mona sac à foufou et comme vraiment na 250 000. Est-ce que vraiment na habité bateau ba réserve de choses ba yebisa biso ça ya butu des amoyi pour ceux qui a moyi peuple ngaka palper yango pour avoir ato fouti fonctionnaire ceux qui 210 000 ba pesa ba soda ba militaire mais avec 210 000 a ça nango nini awa tozomona neti tokufa o bientôt dinda o tozomona kisasa oyo eza mboka na biso mabelo eza ya biso tala ndunda ya 3000 francs nani akolia na akotika ebela banonga na boti tala masango ya 1000 francs yaya est-ce que eza ya solo babi beton yango yo yaya boluka na boti mula biso diamant na biso ezali po tozana mbongo ebele mais tozo souffrir bapaya bazolia bien biso moto souffraka ezani pona mboka na biso parce na kata ville biso Kisasa parce que le lenge taux d'échange ils ont maté jour au jour ils ont songate bota le lenge nini loko ezaki 300 francs mais là le lenge ba komi ko teke la biso fofu donc fofu il y a 300 mon paye pas 200 frais sali 500 francs bota le lenge nini ba épices ezali ko mata de jour au jour en tout cas peuple congolais azo souffrir na niveau moko impossible alors ba konzambo kabo meke un peu côté la biso le lenge nini il y a le lenge auto tozali ko kendela na to oyo ezo songa biso te ceux qui penza beaucoup ça là na le mbango côté la biso taux d'échange oyo eko songa mingi toyo kanon ba mama bongo to continuer après tozo teka lelo so na ke na kosoma biloko prix mususu na teki ta on a kozonga sur prix mususu finalement na comprendre te mboka ngoso yezo kende wapi na comprendre te so mbongo dollar chaque jour ils ont mat chaque jour ils ont mat na to monate ko bana tata biso mo butu ti le dans to monate en tout cas penza très trop to lembi so ba te kambo to kabola ba te kambo ngo to kabola kambo to lembi j'en ai assez. Comment expliquer expliquer que le budget ils a 16 milliards sur réserve des charges soit disant 4 milliards mais dès qu'on a ambition on a marre. Comment ça fait il na moko mobimbo so melo on est tout temps na 15 000 lobo comme moko 21 000 vraiment bato ba benga ba petit peuple za biso ba oyo toujours se retrouver de l'autre côté na habité depuis ngai na bota matina comme kolobo maliboso na mona sac à foufou et comme vraiment na 250 000. Est-ce que vraiment na habité bateau ba réserve de choses ba yebisa biso ça ya butu des amoyi pour ceux qui a moyi peuple ngaka palper yango pour avoir ato fouti fonctionnaire ceux qui 210 000 ba pesa ba soda ba militaire mais avec 210 000 a ça nango nini awa tozomona neti tokufa o bientôt dinda o tozomona kisasa oyo eza mboka na biso mabelo eza ya biso tala ndunda ya 3000 francs nani akolia na akotika ebela banonga na boti tala masango ya 1000 francs yaya est-ce que eza ya solo babi beton yango yo yaya boluka na boti mula biso diamant na biso ezali po tozana mbongo ebele mais tozo souffrir bapaya bazolia bien biso moto souffraka ezani pona mboka na biso 2300 na ville kutu dans 24 na habité so to mabelo eza ya biso tala ndinda ya 3000 francs nani akolia na akotika ebela banonga na boti masango ya 1000 francs est-ce que c'est ça mkiebo opo mto alambela ngo nini tomate ya 500 mesiro
Mais Brazzaville au Kende taga baka tomate ya munene pour aller. Bato bazosufuru balobaka na bango te bakoya bafilme akotela biso likambo alukela biso solution tovivre nde alukela biso bazotala prix ya biloko yango dolari bayebaka te bango na kati na bango dolari biloko liboso tobandai kolia makambo ya dolari na bapeyi mosusu dolari batalaka yango te na awa ekoma eloko nyonso ata mbuma nguba dolari lisangu dolari via bato biso bato tozokende wapi okena kufa to na